Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. To passe bien nombreux partout, beaucoup disposé encore battant. Il y a Kolanda Biso Boyena, Tolobe la vie officielle. Merci Nabino tout. Abonné Nabiso tout, merci Nabino. Bon, continuez encore pour s'abonner à Tolobe la vie. Dose Nabino. Portes grandement ouvertes. Voilà, jour pour jour, Lelo, 10e année à King Kester Imene à Congo Lozonso. Quand nous avons chance, il y a une émission, à fond la biso motema. Tout ça dans une émission grâce à les grands producteurs Willy Sionga WS Odozo Yambalelo. Et tout yambi pour mes consoles là. Merci à Washington. Eric Shimano, PDG authentique, Pilosi Agostino, Massosa Papa Social. Il a dit, il a fait la première, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo, Big Up Nayo, Jérémy Mana Canada, IP Diego Kao de London, Emile Bamba de Zurich, Platini Chipamba. Voilà. Merci aussi à Serge Nabiso, Melina Swamba. Vraiment, en tout cas, Melina Swamba, mon thème, nous allons continuer. Nous allons parce que sans yo, tu dis moi là, bon manga, tu dis moi là. Voilà, donc Nazoyamba, Ndela Lobiawa, le grand producteur WS, Willy Sionga, Papi le Rocard illimité, Formule Souka, Benda tablette, Benda télévision, Oyoka, Koluto Nabiso, Willy Sionga, Wilmas. Na bengi lo kwa kesi ando benga yo. Na sepeli, na yoki penda Wilmas. Tango yemo kazako benga yemo Congo Lozonso. WS Boni. Très bien, en tout cas Papi Gene na sepeli trop. L'invitation na yo, bon, en tout cas moi mikolo ba. Moi mikolo, lelo penda lokola kajwe monani. Parce que on nyonso ezaki déjà programmé ka nzambe mutayeba yeka kele photo kutana photo beta masolo ya on a bien les kings des kings, les vrais kings les autres bêtes ma solo pour 10 ans. Jour pour jour, 10 ans, on la blague, il y a 10 ans. La blague, c'est 10 ans. Il y a un peu de l'eau, parce que nous avons victorien, nous avons kestérien. Vrai kestérien, c'est
donc nasolanga masolo King Kester King Kester mpo na ngai nazolaki na 3 volets en tant que producteur na artiste na ye en tant que grand frère na petit na ye en tant que ferbo na ye pe quoi ferbo en tant que ngamo yanzit amalida bangala bureau toujours ouais les autres yo to mingana kosola moi muki relation na yo na King Kester et puis absence de Kester ceux qui et comme là yo ceux qui na bandaka wana ba moko absence de Kester pour na yo et ça la bonde ni comme on a bien que non quand artiste quoi King Kester les autres mots le bageno akufatika biso absence na ça la bonde en tout cas liboso avant tout na banda wana peut-être qui yo évite indusa muke ko tape o avien nga c'est rivier o yemo za ko na zangi yo lelo yemene ae awayoke natika lyo maboko pamba ok amour quelle grâce oh qu'est-ce qu'il a senti au sentir hein moi là là moi ça nango la liste ouais vraiment nazo pesa non ba mbote belé tozo peut-être ma solo ya King Kester na pesa non famille biologique na ye ba vraiment mbote na moni joli me buya la kuna et certain na yo kulutu et certain na yo na moni zako mobiala kuna na Canada na pesa et certain na moni pe José Mobiala en tout cas vraiment mbote na ya mami kuna na King vraiment ba certain na bino ya trop ya ngwana absence de Kester pour na yo. Donc vraiment, Papi Gen, pour nga na kopeta masola King Kester, nga na kokuta na King Kester raconte na biso nga na va na King Kester minute. Nga na va na King Kester to bani na King Kester na 2010 donc to para 4 ans. Nga na sali na yaka 4 ans. Mais na 4 ans wana ezali lokola donc na ko englober tout. En tant que na kopeta masola King Kester, en tant que producteur na artiste nae, en tant que grand frère na petit nae, en tant que ferbo nae. Donc ça veut dire que vide moko ya gaya ya gaya ponanga dans le sens que moni au balbaka King Kester adopta kinga moko vraiment facilement raconte la personne nae kutana ya mukolo moko to kutana ka e bandeli wana afungolanga mamoko na motema makamoko motema yango moni fille wana nde salanga moi pasi mais que son âme repose toujours en paix donc moli mon aïe puis donc au moni siko pour na salle na loba pe na émission ngai na ya Kester mtabia nga na ya vérité mais yim talukanga vous comprenez donc Kester la lukanga parce que natang to sala ma production montant to na kata production mingi na travailler mingi na Lixen Musengi Lixen Musengi je le salue vraiment Lixen Musengi azaki na à Bruxelles Lixen Musengi c'est un pire petit frère à Kester na do travailler pe sous son Edo Kaungu na Suisse pour moni Edo ba na tango wana ya tato na kata ba CD na kati wana ngana ki kwa tremplin tremplin ça veut dire que tous les ba CD ba o bazala nga mingi na ko travailler mingi na bato bazala libanda net bato bazala e bata Suisse na travailler na bata Suisse donc là ba Edo Kaungu lokola bazala belé na Suisse na Zoro Mabiala na travailler na Zoro Mabiala na travailler kuna na Allemagne na Pova Musique na Berlin Jacques Ketana na Allemagne kuna na Allemagne na nani nani mususu bazamo ibe na Belgique na moni kuna Hermen Kaba na moni Etiki Mbukusu patron vraiment bazaki mo ebele pe mususu na kina bango na travail na mususu omoni ba toana trop ba bloco la bango tout tremplin na bango zaki milition omoni que ne fils qui ba bloco zo kende bazo ba partout même na Lyon na Lyon na zalaki na JP Batiki na nino kuna na Saint-Étienne na moni Clovis Bwanga donc na ki na carnet d'adresse ya ko sakana ko te Papi Gen vous comprenez sikoyo Lixen soka wuti Bruxelles
donc tu travailler pour biloko tonga na sa distribution biloko nyonso kuna po usine ezaki na Bruxelles ya fabrication ya ba CD ezaki na Bruxelles yinga nde naza ko ya koteka a tango ya yaka aina car na biloko andika pa viking aya ko beta masola nani ya Wilson na yeko tika biloko pa Wilson tanga zonga ka po yeko zape la mo na wuti pa Wilson donc comme on les sonné toujours pas y avait mbala moko rufu mutanganga c'est mon vieux, je le salue aussi. Tant qu'il y a un château rouge, je me suis dit, voilà, tout le moi, on a bon CD, moi, on va CD pour venir dans le King, à Zakon, on a mis au théâtre. Il y a théâtre, musique, musique, on a parlé de quoi t'en as. Théâtre, on a le faso qui n'est pas comme moi, on a un King Kestel, il y a un Robert Akamasolo, il y a un Wilson. Titi les Valois. Pire petit, je le salue, Titi les Valois, en direct, il y a un King. Soka yena masolo ayaka kobeta masolo kaka nana Wilson et donc awu mo sopa yaki pe on a yeko tika la biloko pa ya Wilson le king soka yoki comme la trop de ça veut dire que pour na yesi ko loko la paix tanga utaki premier hôpital ko bimana e c'est quoi ça ko vana na ba chaki na maison à retraite moko ba maison de repos ba côté ya nino yo ba côté Shinagora ngeza ki ba côté ya ba côté ya nini Shinagora eza ba côté ya na bosani ba côté ya nini côté ya nini ba vitri ba côté ba vitri ba nini kuna ba moko comme ça na vandi na uti Château Rouge na vandi na palais na mon téléphone ebengi ngai numéro ebengi ngai eza resté na kati ya téléphone na portable na ngai te ce qu'on vient na qui cherche na ye c'est un numéro na ngai moko siko foka aluka nga po ayoki siko ki ko moi les autres sonner trop na zo coup de fil pene ya vie na yo kamba moko Wilmas nga comme na nga Wilmas ezalaka te nga comme na nga Wilson mais ya bani nga mama na Wilmas o ya balaka ba komo bato ba moko nga peta na zu téléphone attends que moi na Jumbless moi na soda quoi ko ko yambaka mamoko na ndima komo moko o mutu abengi nga na yebi yango te diku mamoko pe na kena pe na ndenge ya show na bi de la part de qui souple mamoko abino petit frère propre ya na o emene alba ki nkester te chep na la pour moi emene ngabi akulutu ndenge ne abi petit frère na oki sango no trop yo pe fo comme sanga mutu ala comme si l'exem musengi mutu ala ngape foko na koma mutu ala est-ce que c'est possible lobby na soir oya ko mona nga isika tozali na peso adresse oya to solo nabi pas de souci atindeni nga adresse ngape na salle makambo na nga salle ya ngai et comme na hermo bo fona to mona e kuna donc na kena na moni adresse on a komi na bengi Wilmas au combien abi bon nazobima et pourtant place basaki ye na maison de repos akoye ko mabali bana na te abima ye moko ti la car aye ko zonga na car to kotinga na ye pas 2 personnes 3 personnes ti to fandika biso de na banquette moko ezalaki wana okina banolo bilanga da Wilmas na okisango no trop abandi ko expliquer ngai ndenge na expliquer yo tala mutu abeti komo na mutu abeti komo ngape na lingo comme ça mutu ala ngale ngina ba do travailler na yo bon siko ayeni ni to bana ko travailler ngana yi alobi na ngaki na ko sala na witi na grand malade ndenga zo bana ngai na opit na bimi na sala album moko boye komo na ko sala 10000 ngana 10000 abi poni monde na poni bo tango yo koma ki nazo ya monde tala ki ngafi obetaki rigif ça veut dire que okamwa ki ngai donc ezali ko ba bien pe bazo kamwa ngai bazo tuna wana ezaye donc ngana lobi ki ezanga donc 10000 ezanga donc les king mais na ko sala susu nzemo moko ya ba chanson chrétien wana to yemba ona joli mais alingi siko yo mto simba makambo tant donc non on peut se connaître ko côté ça en tout cas merci à trop la considération ou considérer ngai mais ngai paye
vie nazalaka petit sœur no na palais abi oh petit sœur ngani ngabi tenga mina ngaza ndeko no muyanzi ah petit frère de bandalelo okomi nani pangi na munu poto na système wana na Victoria ezaki pangi na munu na pangi ya Vincent pangi ya munu pena donc ya ngai quoi pangi ya Vincent eza moto ya marche longue omoni sikoyo bandaki te petit sœur naona kishinga ah petit na bandalelo libaka ke osana vie na osiko simanga na mbati simanga na ceinture miko simanga na mbati te nayoki mona elelo simanga na ceinture miko simbanga na mbati te po moko na kolongola mbati na kobeta bungalo mais na comprendre code wana te ti simanga na ceinture miko simbanga na mbati te po moko na kolongola mbati na kobeta bungalo yimtal bangi na ngane wana abilo expliquer nga siko ile to kobeta abi banda leto ndoko komokoma na ngai n'avoue jamais moi n'avoue jamais y'a mon tapé ça ngao qu'on dit ma mon tout quel que soit comment même pour venir na parler Merli da Bangala a commissaire donc mon télé budango petit mais la couleur dimba aucun dimi on a ba idéologie na après abina ngai nous zawana na pesio makambo créer marché mais ce qui apport nangai et que ça a toujours été mené créer marché tout le cas pour travailler dans des business qui dans des tout travailler pour l'album il y a 18 000 pour travailler sur King Kester mon élo ya bien bien nazalaki nae ok voilà donc on les a moi parcours ndenge évolution ngakutanaka na King Kester donc ça dit Kester de mutatombo la téléphone nae abengaki évolution mais disolo ya 18 000 soit 18 000 parce que ngana zala na sala émission na King Kester mais na tant zo ba que non 18 000 na pesi yango King Kester na pesi yango évolution nga c'est quoi 18 000 il m'a peka puis ma monde ko taper ma voulu yeketi so ndeni non vraiment makama 18 je crois que tu le bien la besoin mais on est limon on peka non makama pe siko eza makamo siko moni ekota eza lokola comment le affaire d'état donc eza makamo oyo moni biso ba artiste basala boulot na bango ba artiste basala boulot na bango ba makamo tout mona ka 10 semaines c'est salama donc tout mais il paraît ça ka soki ndenge na yoka Bochab arabe na chant kuna na kati l'album Bochab je le salue et pas ça là qui na nzemu basa il a rien nzemu mais na idéologie na ye ça là qui ke a financer qui siko ba dernier boulot ya suka artiste ba yemba ba sisi yesko anyaka zwa kaka makambu abengi ba artiste apesi bango partition na ye abengi pe famille apesi bango aluki un bon distributeur oyo kokaki ko manager loko au lobby nzembo ya Kester eza na marché bakelo opesa ngo JPKIS JPKIS muto azana mastering ana master ya 18 000 comme ki loko moko ke batirema ekomaki na ndenga famille na kota bana na ba famille to ba blokaki yango ti lelo yango neza nengwa wana siko komi likambo yo biso to ko lo bango te siko ezali famille ezali comme on est le stozolo ba photo de la famille biologique na bazali on est le font un jour joli mobiala soko juillet sur la penaye il m'a ça bien placé pour le belango par rapport à moi c'est ça les l'obélition de ça parce qu'apparemment production comme on moi les l'obélition de ça non l'obélition pour l'instant na nazala na ngai mais mon mingi na comment travailler trop ga travailler mingi na kulutu na je le sali quand ani boma ngana za lokola manager na ye tout ce qui passe chez Katani Boma c'est avec moi donc on travaille quand tozana ba mécène na biso ba grand mécène oyo ba ça il a ba pesa la biso penza ba force je le salue maître Vincent Gomez oyo penza zali penza tchaka biso point na ba biloko to mona ka ya cerveau moteur bango na Igi Kolondele
Braza on aime comment tout travailler trop il y a un moment à biloko trop ya mingi ya je le salue l'artiste Maman Fayates biloko mingi so moni wana Maman Fayates na zo pesa ba kota certain ya mwana to pesi ya kaya biloko na tout la collaboration toujours ya Veni Boma ba Kaema Doka tout travailler bango donc tout ça na bango ti lelo toujours la collaboration donc ba maître Vincent Gomez bango bayaka ba pesi bino bango balingi rumba trop les seuls motos to tikala ya musa betaka rumba ya ngo pende ya bien ba puis on a kanta ni boma bolobela ka bango tse bango ne donc ti lelo moni kutu to ça na dernier CD to sala awa et puis makia wana CD yango ba CD o ba commande ça là qui ya Pointe Noire to ça qui ba yeli biso projet to bani na projet pour Veni Boma ba mon côté il y a des artistes à sali boulot na mais côté à conception ya pochette usine le quoi tout ça ngai so mon a tout logo na ngai ya WS ça awa donc ba beti hommage donc oh ba beti on ça ba nani yo ba nani yo élève académie de au moins ba combien année académie des stars na kin ba on ba beti hommage ya nani au moins hommage ya nani héritage te oyo ina un héritage mais hommage ya nani oh Kale Jeff voilà on est ba bloka Kale Jeff angolo OK on est ba betango instrumental mais souka donc tu vois comme ça moi et puis maki vers ba janvier projet qui est décembre tout ça ba boulot janvier puis mi était une usine l'eau non sur traquer nango et qui est Braza pour les blocs commande maintenant puis ba classe B OK classe B tout ça ba classe B nango tindia ngo non c'est allé faire donc kuto ya kapona yo merci donc au boulot en merci beaucoup ouais oui c'est moi sikoyo les lots de Tolobia jour pour jour ça fait 10 ans qu'Esther n'est plus en Atika Bisso alors ma 10e année na yo bosala mabongisa bezate programme ezande bon au moni makamba king Esther au moni na sala tango sala 5 ans na 5 ans na ye na organizaka mama na plan asalaka penda une moko soirée moko na 35 rue Anatole France et à boulevard Anatole France na Saint-Denis et pas il y a Ferbo nanga beau frère nanga Edgar Mokonzi vraiment en tout cas l'artiste ba ki kobeta presque l'artiste wana tout na monaki wana ba Molos Canto Gel Sali Molos Canto ba Gilon Zaou ba nani Pati Libondas bazaka pene belé en tout cas batangi kombote en tout cas bon on a denga kolote vraiment basala kilo mais chaque année naie aux anniversaire ya liwana ye na sala vraiment quelque chose na sali moteur ta mon émission pour na mémoire naie donc mais sikoyo omoni na makambo na lobaka mingi ngaza Victorien te ngaza Kester nga ya kolobela mingi ki Kester siko biloko wana za mingi faut raconter ya baton so sangana ka uyokana soki eza ndenge nini omoni babiloko ya mosusu oya kosala obengi bato oya kosala mosusu bazokende bakulu dimba bazokanisa sikoyo ozosala yango mpo ozwa olia lar nsima ya kinkester osomprendre mosusu bakoma obetelo machine asalaki boye azokona obenda bambongo boye biloko wana na terrain wana neti ya makambo mbongo yango moi nakotaka te mais so likambo ezali ke basala mo eloko mo babengi nga na kozala déjà prêt na bato azala prêt mais tanga okota na terrain on a te po ba mona ka neti yo zo sala na combat qui que c'était pour dame tout là on peut dame sauter OK alors le loyo tout le monde a quand même ba na mona qui fallait pour pas beta qui arena faire payer on a Adidas zo beta payer Adidas arena et tout alors n'habite port na yo na est-ce que peut ou apporter peu ba jeune parce que yo nebi ko kinda mo tala ba kantani mo ba kantani boma est-ce que ou apporter un peu moins plus merci mingi na question na yo en tout cas vraiment c'est pas fort au moni même fali sur ko beta arena tinga beta ki arena na ba toi arena wana ya Paris ya Londres ya Suisse pour na ngesa nga ka plaisir vous comprenez et ça nga plaisir mais
sikoyo nga azotala ngo na ndenge ya mitu ya musique babiloko ezalaka o Wawarion, Bagolois, Ferré, Fali, ce sont des Congolais. Et ça, le coup, moi, que les années à Congo, on a Congo, on a été dans la partie très. Parce que, tant que tu as ça là-bas, DVD. Comment on conserve? On a mis ça. Et ça, avec la travail, on a Serge Kayembe. Je le salue vraiment à organiser un Fiat Monakim. Ça le boulot, a même un master, a son master, a mis ça concert, comme na salam. Zomon. Oh yonan. Faire. Ngam na sala concert avec collaboration na Hermen Kaba, sans oublier Picasso Bayam. Je le salue aussi. Donc Zomon. Donc baza artiste oyo na travail on a bleu on a mis ça là. Donc, nous avons souhaité que vraiment ba bouler à malam. On a chose ça la maona, et ça la carte musique. Musique est scène à kandengwana. Ba guerre d'esprit, mais faut pas ça toujours na ba concurrence wala pour na ndenga boulot. Mais ça l'intérêt ya ko finga na te. Ya ko finga na te, ya ko luka mabete parce que lelo même so is a tango ferré. La monaki en tout cas ferré a fait qui petit frère na ye. La monaki quand même dès que tu les réseaux sociaux, fallait ça qui nini. Ça y est, un texto. On est condolence. Donc, ce sont la famille. Mais boulot, il faut pas avoir une guerre pour moutou. Pour ceux qui ont l'adversaire, on a toujours bien. Il faut avoir l'adversaire. Il a sali, il faut bimisi pour le lobby. Oui, ah, lobby a sali. Moi, je fais. Tant que tu as bêta qui toi arena. Je vais dire, ah, faut créer le comment pour ça peut maquiller. Aïe, bien arena, mais au bâtiment, on a. Adidas. Oh, Arena Adidas. Ponine, ah, des alliés, il y a une aïe au fond, la ouverte. Donc, ça a toujours bloqué mon parce que tant que les alliés, j'y vais na ouer. Papa, oui, ma n'a qu'une question. N'a pas conflit. Au moment que ça a toujours. Bango peut comme ce que dans la bango, faut pas comprendre les bango. Et ça, l'indéngé que vous qui n'est pas mais là, c'est pas trop. Des bêtes, ce qu'on a monipé. Sans oublier Fabregas, il est parti, on a les 31 août, on bête à Nanine na Casino de Paris. Donc, bango touana, même héritier, sur la bêta, tout peut ça bango la chance na bango. Oh non, ça va y bêta na poto, on est pesé bango chance. Pourquoi pas? Les a boulot la bisoti, biso talara, ça bango azongi makam, biso to bani bo démarrer, mais biso ngala zana toujours. Marche Moto Salama récemment, tu as présence il y a Félix Ozé qu'on a si peu de la Kiango. Dans mon moni salut. Ah je sais mon quoi bongo. Mon quoi bongo monstre. Ah toi oui mais il est kasi ma combattant bazaki ko le. Bazaki ko senga ko le là c'est trop dire. Participation wana ezaki très nécessaire physique ya ko ya wana pona pour biso tout aux aba congolais. Parce que tant que Congo est le Cola, nous autres non mobiles. Ceux qui nous savent, et ça passe. Mais si on peut participer pour voter la série, faut en zoki. Il y a moins de money. Dans la tala qui, monstre pendant hier. Faut y avoir on a ONU britannique. ONU britannique, il y a un britannique là. Et après, nous sommes tous à côté. Moi, on a ONU. La CP là qui, la money qui a participé. Donc ça veut dire qu'il y a qu'on représenté. Parce que l'artiste, l'artiste, Azaki déjà, on a représenté, Azaki a été que pour y avoir quoi, t'as représenté l'artiste de tout Bazawan. Mais na ko senga lelo, ba ezaka na waze quoi te. Ba o no soki lelo comme ezali. L'artiste faut ba ya kapé tout tia poids. Parce que o ezo leka lelo na mboka na biso. Biso tout ça biso passe zaka ka te ki o oui, parce que sur le lot, c'est pour la vision. Pas ces alliés, parce que photo les rana ba o wana baza kuna. Ba o baza na est wana baza ba ndeko ya biso. Faut pas yo rappeler que ah, ya ngonga pina susu na ngezalaka. Na mona ki na ndenga ya mabete. Ba artiste basangana ki basala ki nzembo pona élection ya nani? Ya Félix. Mais est-ce que ba ko sangana pete pour basala penze moko pona est? Pour la bataille est, pour la faut pas ça la bande à moi nzimo moko chamoko pena oh ne basanga la kiwana
pour la propagande ya Félix basa il appelle moi nzembo moko boye pour na ba congolais au basa na est bazo lila bayo kanifisi ata na musika bazo kanisa bango na ebité soki malobo na lobby na ndenge mabete mais o na makani on a makanisi na ngai très bien s'il avait vraiment des moyens pour le battre basa ngala po ba beta tani moko bon na mona ki mo faire ça la est exactement faire était bango tout ba yemba mo nzembo na est toyoka pe ba nzembo na ba réseaux sociaux ba tout ba yoka nzembo na est basali yango po baza capable bango ba linga ki ndingo wana ke to de ba nani ba komata ba senga bolo na est ba ko kufa boye ko kufa ne ça passe ba po na ngela kina senga ngeza bon il sur un message pour lancer le na ba artiste nyonso puis le basu kezani potosi sana biso intervention biso en tout cas nazo senga na ba artiste tout lelo yo tozaka bomoko mais ngande zo sanga pasi likamunde ya eko mwa pasi bingako ya kofinga na wana nazo mona eko ça pasi mingi ba artiste bino tout bozaka famille bozaka un esprit moko l'esprit d'équipe ya kosangana ka on est na otolo ba makamba est wana ko sapa nzemo moko wa bien pona biso tout mais ngana souhaité ka bino lokola nzamba komo a permettre de l'opé ba congolais ba komo comprendre que tumba wana biso nyos to ka bana moko fo ya to solo la bozong sa biso kaka na ndenge to zala ki abeta musique to boya ka ngote musique moko fait la musique moko éducatif musique moko oyo ke mutafandi ayo ki abi ate bazo ba maloba solo eza ka musique moko te ya ke pusana to vanda soki tindika soki ndenge nini wana ya ngote vraiment tout cas ngai naza mebela ko ba te po bulo oyo bino bo le sala biso kaka bino moto sala ki lelo na za pe Willisionga mais na ko lo ba mabe na bino te po eza na sens te kana zo senga ka bino unité bomoko bozala bomoko na ndenge esprit abi ouais ya ngoi lo na za na mo pesa voilà moi ba dédicace no soko pesa to bote na la pesa mbote pa ya camarade nanga Teddy Mola Teddy Mola je le salue la musika Teddy Mola ouais Teddy Mola vraiment na sepeli mais to bosanisko Washington yena satra yena traki na ne bande grand monde mais nazo saluer vraiment en tout cas na minute nazo saluer na bandi na yemoko mama Lydia Bangala bureau de tous les temps, de tous les jours, de tous les mikolos. Yeah, bureau, bureau, sans oublier chef du gouvernement. Colin Sionga na salué na musika. Colin Sionga. Evans Tekenge. Yo besoin yo be certa yangwana. La bosanité ba belle sœur na ngai, on a benga kaye Semiki. Semiki na ngai a star. Sylvie Louoni. Na kati ya Belgique, nazo salué yo. Sans oublier, moi, dans centre-ville, Andy Dindi, moi, dans centre-ville, président d'Homme na Lille. Il y a eu un certain ah, il président d'Homme na Lille. Ah, en tout cas, on a passé le cercle là. Oh, sans oublier, PDG Lambokolo, na musika. La bosanité, docteur Jafar, Awatoza original. Awatoza original. Bon, la bosanité, tu bosani Koko Umba te. Oh, Koko Umba, Nono Benzoul. Benzoul. En tout cas, Koko Umba, n'a pas su bambota trop. La bosanité, la zone à moi. La bosanité, ma bé. Qui coiffe avec sourire. Elle bite au coiffure. Toujours à Saint-Denis. La bosanité. Oh, agence touriste. Tati Wabela, Zepekeno. La bosanité. Oh, Patrick Maloavengi. Global Express. Sans oublier. La bosanité. Petit nanga Papi Lucas. Yoko Zanga Kate, Nakata Masoro Nangai. Salon Franck de Bruxelles. La bosanité. Salon Franck. Salon Franck de Bruxelles. Dimon Vouma. Divon kuna na Italie na pesio ba certa na yo donc na possibilité na keya wana zana wana agwaya Samaton ya yo certa na yo ngwana kuna Davin le Pria na bosani yote wana sanga nina wa vemengi masamba
Liki Makanaki. Liki Makanaki, les prisonniers de Jésus. La bosse était Rodi Dindi. La carte à Lille, en tout cas, Besserta Nabino, Yango Anafema. Merci. Voilà, sans oublier, avant tout ça, on a aussi Big Coucou, na Charlie de Toté, en direct de Maroc. Charlie de Toté. Ah, au Bossani, Kennedy Kafouti. Oh, Kennedy Kafouti. Ah, c'est un ami personnel. C'est un ami. Voilà. Merci à trop, merci. Et puis que là, mon père n'a pas eu. On a ma solo, oh, il y a oui, que yo peut tobanino le loté. Ouais, très longtemps. Tobanino le loté. Très très longtemps. Mais faut dans le belaka ne moi batebele ba comprendre raté. Yo banda kala na musala to lo bela vie. Ya musala na ti. Mais tout le monde trophée té. Ou bien c'est trophée té ndenge. Trophée zali o moni ode. Na moni trophée na loté na qui ça trophée. On va mais la trophée. Oh, mais trophée zali o. Ne trophée. Un trophée Zali. 100 000 vues. Et 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. Voilà, merci. Trophée. Bimisa dans le monde, ça c'est là au carrément Mamba. Ouais, ça c'est des trophées. 100 000 abonnés. Bon, vous avez le trophée. Trophée. Moussala na sali tala le PC le lo. Moussala o nga la sala. Le lo fouti. Voilà. Vraiment félicitations. Merci. Mon monté à malam na yo. Vous aurez honnête. Mais bien. Comme tout le monde est officiel de Papi Gen. Tolobé la vie officielle de Papi Gen. Voilà. Bah le même chose en anglais YouTube. YouTube tapé si. Est-ce que au moment to beta la semaine. Ce qu'on vient nous mutaboyo mutango bandi lelo. Aza mutakala. Ngana bandi côté Papi Gen na Château Rouge. Papi Gen pour la na Maroc. Na ba CD. CD en wango. Tu dois avoir la preuve. Au moins CD. Voilà. Tant on a bimisa yango. Ah ouais, tout ça na interview mobimba ya King Kester, mutasala interview ya suka ya King Kester. Avant sa mort, ça va Papi Gen. Deux fois. Et bien là il battu. Deux fois. Papi Gen mutasala interview à Papi Gen. Naye, ganga naye. Il a bien parce que bien modogolé on a besoin na na studio na ngam na pesa ko ngam na benga Kester po na pesa. Yo po sala sous na Papa Wemba, wana frère na ngai prisonnier de Jésus Lik Makanaki. Makanaki présent. Boye bo sali émission na Papa Wemba. Ça va tout na studio. Mais oui, Papa Wemba fait beaucoup après la semaine ngabila ngabi félicitations. Mais oui, yango ka fait ça yango bien oui. Siko yo mutu aboyi yo kolobaki YouTube andimi ye tala yango pona 100 et 2 000 oh 100 000 gars so aussi 100 000 la minute to comme na 100 et quelques mille déjà donc félicitations hein voilà donc to le belazo to faut to le bela vie asa mutu kala asali trop mais balobi loba trop sala rien donc faut qu'on dit makamuninga ngala ndimi le po abandi yango kala ngala bandi ko teka ba CD na ye na ba 2000 wana na sala ki wana ba CD no teka tolobelango yo na YouTube te na YouTube go te ya bani yo bani YouTube te yo bani na ba DVD voilà yo na yo moi sur na Emelo Kake tozo saluer pe na musika tout cas yo so taluer moi le moment échanger le compena que non YouTube ma solo carré matisi ngana yaki apo na ko boka nsamba voilà po ngana zali lokola parrain pende ya masolo oyo des fois ya parrain oyo mutu kuta ko expliquer nga ya Papi Gen azate des fois do yo ya beta lisola Papi Gen moko boyete ke o Papi Gen boye toki ndenge nini tete ngai na ko expliquer yo kombo ni na Papi Gen pona bana Papi Gen na ba DVD so bolingi na bana kunsa image na ko bisa ibesha ona tolobela yango ba osala be mission bazotindela ngai ngai nazotiango na ba DVD nazotiango na Château Rouge na Château Rouge batondi bazo otala Papi Gen bato bazo oh wana pas Diego Musique j'ai sali Diego Musique aza otala déjà Papi Gen tant azana ko bazo oh oh les kawerat depuis kala depuis Diego Kao to souffrir na magambo yo vraiment là c'est en tout cas ba autour balandaka tolobela vie bo continuer toujours tolobela la vie parce que les chaîne oyo pena Papi Gen azarate na makelele wana te polémique au Zoaïe côté. Mais Yakuza, c'est un nom en esprit. Esprit, hein? 12e dan idéologie. Boya ko s'abonner sur oh banan ba s'abonner te boya ko s'abonner pour makama bien zalia. Voilà. Bo rejoignons même émission oh Willy Sion bo rejoignons na Papi Gen. Vraiment en tout cas na sepeli za balola pa yo. Merci. Vraiment en tout cas gardons propre. Oh vous fallait ça on peut la mire mais la mire. son côté on va dire qu'on va petit.
Bédia comme un petit, et puis nous sommes à l'andato de la vie, il a trophée la bino. C'est grâce à vous. Il y a ah, Blaise Yoni, Oyo qui tolo de la vie. Azui, oh, là donc diplôme. C'est ça. La Moussa n'a pas su. Ok. Vous allez voir la Coupe d'Afrique du monde. Oui, oui. Dans le ok. En tout cas, merci Willy Sionga, merci Napsi Bandebonio Sobuzo Ndabiso, Sorozana besoin de production et ratété. Contactez Willy Sionga, aux a décidé parce que tout ça la preuve. Voilà, d'ici là, vous restez connecté sur tout le BV officiel. Il y a pour la réalité à Poto. Pour les qui ont une mission un peu spéciale. Ils ont appelé un ming en Bakester, mais non, il y a pour la réalité à Poto. Il faut parce que tu bien, il y a Willy Sionga, mais c'est la Poto, mais c'est en réalité. Et pour les assumer sur la Poto, comme réalité à Poto, tu as Willy Sionga. D'ici là, Botika Malam. Merci. Bye bye. Allez, bye. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe potoba na seko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mambuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda seko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambro Jenny Diklengele Elembala le géant de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambati Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo malekio, Mokili Nzambe makambo malekio, Mokili Nzambe epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo malekio Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spaniel Dombassi Géo Kisunga de Géo Daziro Tazmambo